Merci peuple congolais, merci balandi ya océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba message na kulanda chaîne na bango ni na epse kabino chaîne la libération chaîne oyo ekitaka sur le terrain pour na kozwa bino ba information ya kafu chaîne oyo ekitaka sur le terrain pour na kozwa bino mai oyo zo le Canada République démocratique du Congo eza bongo ya bino kabu ya l'homme puissant mosako li mwana oyo ekitaka na sur le terrain mwana oyo akotaka tina sous-sol pour na kozwa bino ba manso ezo le na République démocratique du Congo et merci na bino pe bato bozali ko soutenir ngai na musala o nazali ko sala na ba conseil na bino na ba prière pour soutenir moi na bino botale lenge mobali kasi ya koti makambo ya mboka elenge mobali aboyi ko kende na ba distraction ndenge to ko mona ba misusu ba ko bima ba ko kende ko mela masanga makambo ya mboka kutetala ka bango te me biso to lobi pona Congo na biso to kukufa pona Congo na biso ba ko boma biso pona Congo na biso ba ko sala biso o ino so ba linga basala me Congo ekokabwana te Congo ekotekamba te Congo ekotikala obe ini ndenge maloba mwana mboka Martin Fayulu badida ute koloba pouvoir eza ya bato moko te bokonzeza kaya bato moko te bokonzeza kaya bato nyonso ndenge pe biso to koloba biso pe to tangama lobi pe to lelo to ko ozala pe bakonzi pe to tangi pe ba kelasi ki bokonzeza kaya bato moko te yango eza bongo ya bino kabu ya l'homme puissant mosakoli. Merci na beaucoup na bino bato boko soutenir nga merci beaucoup na maman Odette na mona ki na commentaire mama benga mwana na yo soutenir ye na ba prière na ba makambo ebele ko soutenir mwana bino tozana ba problème tozana ba makambo ebele na ba mabota ba wapi obenga bo soutenir et merci beaucoup na papa Toussaint o pa ko aider nga na ba conseil mwana bunda bitumba ko lembate et merci beaucoup pe na mama hello mama na ngai oyo aza awa na biso ensemble nzambi abatela bino. Peuple congolais, vous s'abonnez dans l'océan du Congo. Peuple congolais, il y a des gens qui viennent de mission ou de koleka. Par contre, c'est le boko. Na poche ya zo ba defoate. Eza langage tout peuple Congo akotambo na ngo. Eza loza libanda ya Congo. Eza loza na kati. Tambola kaka na langage wana. Ba koti saka loboko na poche ya zo ba defoate. Soko koti simba na moko yibie. Azalaki na pongi. Metanga kona mkoko lingwa yo koti alisusu akukanga yo. Eza ndenge moko biso pe ba congolais tozali éveillé. Eza ndenge moko biso pe ba congolais to telema. Tout congolais oza libanda to na kati. Na temps oyo. Eza di temps ya ko telema. Na temps oyo. Eza di temps poto bundela République démocratique du Congo. To sala eloko oyo hymne national na biso eloba debout congolais. Alors tous les congolais il faut to telema. Tous les congolais il faut to sala ini. Tous les congolais il faut to sala na bolingo. Alors wanande to koluka to avancer. Wanane tokoluka République démocratique du Congo et Kende Liboso. Merci beaucoup lelo makamako sola ngana bino ezali mike ezali ebele makasi kasi na koloba makambo ebele manata muke. Peuple congolais partout zali dans le monde. Urgente 3 fois. Bon fongola miso peuple congolais. Nazo banana le message nanga na tout le opposant. Oh non, soit tangami azali opposant. Nalobi bien. Nazo ba na message nanga na tout opposant. Oh non, soit tangami azali opposant. Tangu nalobi opposant. Nathalie, mwana mboka Martin Fayulu Madidi, mwana mboka Adolphe Muzitu, mwana mboka Moïse Katumbi, mwana mboka ba matata ponyo pe ata basala mabembe bakoma ba opposant pona Congo ekoma nango bongo. Mais ba opposant onga Nathalie on a refusé, on a komona. Moïse Katumbi, Martin Fayulu Madidi, Adolphe Muzitu. Biso ba peuple congolais. Toyoki Mbela. Biso ba peuple congolais. Toyoki ba ebisi biso Sadek et si azali awa na République démocratique du Congo. Toyebi totikali na 2 mois. Poto kene na maponami. Na bandeli bien. Toyebi ke totikali na 2 mois. Poto kende na maponami. To mona ki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Alobaki. Akosalisa maponami na délai o ekoki. Alors to moni bino ba leader na biso. Botambusi ba peuple. Bino ba leader opposition. Ata bokoma oyo ngambu. Mais botambusi ba peuple. Bobimisi bango na moyi pour que bakende kotika bino. Botia ba candidature na bino. Polobi babenga bino batata bokonzi ya République démocratique du Congo.
Alors, toyoki Sadek azali awa. Toyebi mosala nini Sadek ayaka. Toyebi mosala nini Sadek plutôt ayaka kusala na mboka. Alors makambo tokoyoka. Na lobi be na bani message na ngai makasi na ba opposant on atangi ba kombo. Makambo o tokoki tozo yoka. Et ça la mabongo te. Sinon peut-être biso ba peuple congolais to baluke la pe bino. To yoki. Bozo linga bokende na dialogue. Surtout likambo dialogue wana na linga koloba ngote pose ça la mutema pasi na kanda. To yoki bozo linga bokende na dialogue. Il y a 18 mois, près 2 mois, 2 ans plus tôt. Ndenge to yoki. Mais bon, mais quand ça la yangote. Peuple congolais partout ça dit dans le monde. Urgent, urgent, urgent. Yoka mwana leki ndeko na yo mosakoli Kabuya l'homme puissant. To yoki Sadek alinga me mabango na o ebenga mi bongo na dialogue. Alors bon me ka kusala ngote. Soki bo sali yango. Toko baluser la bino manduki. Ça veut dire que toko taquer na bino. Pour ceux qui vont niveau kende dialogue, nenga bo luka bo kende bo yo bo fanda bo yo kana. Est-ce que bon moya baba na bato ekufa? Na mai o etanga mana ba marche. Bo kozong yango. Na bandeli bien. Ceux qui vont luka bo kende dialogue, pour na yesa la soi-disant ceux qui be intérêt na bino ceux qui vont linga bo nzima bo kende. Est-ce que bo kozong sa bon moya bana batu? Oyo bino bobimisana na banzela bobima bo benga na système oyo bobima poto teleme na système oyo est-ce que bana wana bokozongisa bango na bomoy bato bakufa ebele na ba marche ya lamuka pona ko bima bateleme na système oyo pona ko bima bateleme na ndenge mboko ekotambama soto le bito bana kotanga bakombo baza ebele. Et puis esilité bakufa kaka soto bimi pona ba marche soto raté ko kufa bato bazokaka bato babukanaka bato bazoka ba balle perdu na makolo bato batikali na ba défaut pona ba combat oyo bato batikali na ba choc ndenga na ndenge bato ba perdre ba moyi na bango. Alors tango bino boko yoka ke Sadek ayawa aye po afandisa bino po bokende na dialogue. NON biso peuple congolais to lobi makambo ya dialogue ezalité. Il faut bokende na mapona bina 2023. Bo beta na mabotu na urne. Il faut bokende mapona mi na 2023 oyo. Mokonzi oya kokamba biso na République démocratique du Congo na ne oyo koya. Il faut peuple congolais a voté moto ya lingi. Akobima wapi na maponami ya 2023. Tangu bino bakotala pona ba intérêt na bino, ba opposant na oloba na banina na bino ba opposant. Peuple congolais bolimbisanga. So bo moni na koloba na kanda boy. Pourtant na okaki likambo na okaki kanda. Non. Nini o dela ko porter biso na Congo? Nini o dela ko pesa biso? Est-ce que dela ko songisa ba moya batu, ya bana batu? Bana kapangala batikala ba papa, bana moko batikala ba parents bazate. Pona nini? Pona combat. Est-ce que so boke na dialogue? Bo songisa bana wana bo songisa bango papa na bango. Cordon Cédric a décidé, ba beta masas na bal na lokolo. Lelo akoma inapte. Abota makabongo te, azalaka moto atambolaka bien, mais ba beta masas na lokolo pour na combat. Est-ce que bozong ça est bien ndenga zalaka?
bandeko nango batoboka bamisu na bamarche. Est-ce que lelo soki boke dialogue bokozongisela bango misu mibale bien ndenge babotamaka? Alors peuple congolais, jeunesse congolais, tozala éveillé. Po bino bato bokoloba bosepeli tozokende na dialogue, jeunesse congolais so bobosana biso nde tozala génération toza génération sacrifiée. Dialogue est intérêt à nini yanga ina yo yebisanga. Est-ce que tant bako kene na dialogue bako zwa yo to bako zwa nga kabuya batenga tam sous ministre abide premier ministre? Est-ce que biso to yaka ka kotika bango? Intérêt na biso na dialogue et kozala nini? Alors peuple congolais, c'est le temps ya attaquer ba opposant. Opposant oyo akonzima kaka dialogue ba biso na ye. Alors tant que peuple a récupéré pouvoir na ye na maboko, bokomona tant sous pouvoir ekozonga na maboko mwana 10 ans tout mwana bo comprendre peut-être première fois na monde ça la mwana ya 15 ans tout mwana 10 ans à diriger Congo. Alors bino opposant bon mais ma peuple était. Alors bino peuple bolanda ba leader politique te oyo moni azoyela okaka idée ya makambo etali makambo ya dialogue telemela déjà to boy dialogue to tika la 2 mois pour la maponami bakende maponami moto peuple a revoté hier au diriger biso en 2024. Peuple congolais a souffert qu'on les a été, mais ils étaient courant passe. On a mouki le temps où on habite au Lianin. Alors dialogue on est la bisonine. Mon c'est un tout facteur pas batomoko. Batomoko ka ba koma ba tuba batambong. Mokoni peut ba robenga biso batambong. Mokoni peut biso to kotambola poto vivre bien. Congo pays riche, to bénéficier na ni. Yebisangai, moka mobimba. Chaque année, chaque mois, ba groupe ici, il y a un bota makak. Et comment nini? Tout ça qui a ba afdeler ba ye. Et longa ba afdeler ba ye ba kodeko ba ye. Ba kodeko ba longo et ye ba M23 ba ye. Le lo atoyo to comme na banen. Na ba waso ki ba wazalendo so ba wazalendo. Nani azala kasima ba groupe ski wane salamaka. Ba groupe ski wane salamaka wana nani azala kana sima na yango. Tout le monde bande ko ba ko sepela ba wazalendo ba ye ba bengani ba M23 ba M23 ba fandate oui ba M23 ba kokende après kokende ba M23 ba kokende faut ba kende pe ba M23 ba ko fanda pe na république pour baza ba congolais te ata Kagame oyo ko kosa biso pour que lo ba ke na bengani ba M23 ba kende pour na intérêt comme ba peuple congolais na dialogue lu vous no kosi dialogue de la République démocratique du Congo ko sala maté. Ceux qui ont dialogue, tous les deux cas, n'a pas opposant, n'a parti à majorité. Biso peuple, ce que tu as récupéré récupérer pouvoir en abissou. Dans la République démocratique du Congo, au Salamate. Dans la négociation, ne pas beaucoup fait belé. Dans la Est, ne pas beaucoup fait. Dans la Congo, Nicolas Outiko Leka, parce qu'on va demander qu'on a vu sur un journaliste. Par contre, c'est qu'il va lever les accidents. Ne qu'on a vu sur moi ça kufika raboy na passe dans moté mo tali vidéo wana Koulou ne paye toki mawap omboka lolengeni. Alors peuple congolais a bongo on dit maké ton dimi to kena dialogue non N4N dialogue est la République démocratique du Congo tozo kena maponami meilleur on diriger peuple on gagner na maponami moto on diriger peuple congolais en 2024 tozo yeba ina urne. Peuple congolais partout dans le monde. Yo kambela na yoko beta. Yo pe muto yebo kanga makana opposant moko boy. Yo pe muto yebo yo kanga opposant moko boy. Yo pe muto yebo tambola kana opposant moko boy. Et rango déjà bena mato to boy partage ya gâteau. Tozo kene na maponami na 2023. Maponami il faut salama. Pourquoi la bomba comme tout le monde a makamate kana République démocratique du Congo? John Biden, président des États-Unis. Ah, tu vas passer une élection. Na Donald Trump. Manana Esili.
Et si la John Biden a sali, basali l'élection, John Biden a bimi. Alors pourquoi pas dans Congo makambane ko ça la maté? Karaba dialogue, donc mon gars yengela ka esika moko. Non. Alors peuple congolais n'a pas ça à vivre au Mengo à Congo. Peuple congolais n'a pas ça à vivre Congo et ça la bien. Dans le peuple congolais, message on a qui nango. To boy dialogue dans la République démocratique du Congo. To boy dialogue dans la République démocratique du Congo. Sadek ce qui Sadek. Bonson à mboka na place pour outil. To boy na biso dialogue dans la République démocratique du Congo. Ce qui dialogue c'est biso ba j'aime. To rebenga na tous les politiciens, et ça na opposition, et ça na majorité, bino tout bo za libanda. To boy dialogue dans la République démocratique du Congo cette fois-ci. To boy dialogue, to boy dialogue, to boy dialogue. Makamambe ko salama dialogue ye libisoni dialogue porter les bisoni peuple congolais ko bénéficier ni na dialogue et ko sala ka intérêt ka ya bato to uto mona ba sala libiso makamamabe kaka bango lisusu ba ye bazongisi bango lisusu na place non to na posa peto mona bilongi ya sika ni no dialogue yo porter le peuple congolais moi na mboka Martin Fayulu Madidi président. Il y a un peuple congolais. Président Eli O, un peuple va voter qui en 2018, malgré tout tricage. T'as la dignité, oh, yo, ça n'a pas un peuple congolais. T'as la valeur, oh, peuple congolais a payé sa caillou. T'as la bolingo, oh, peuple congolais a payé sa caillou. Tout à coup, notre qu'on a saigné pour sa candidature, au moins, on a qui le lengeni ni peuple à Bimaki. Mais vous pensez qu'il y a un bon côté. Au bien qu'il peuple a un bon côté. Peuple, vous avez que notre tigre a un bon côté. Peuple abimaki na amour na bolingo na ye te na bima na kende kotika moto nga na lingaka na kende kotika moto nga na votaki na 2018. Alors tant ou pe ba yeba proposer au dialogue yebisa bango botu na peuple to sola na peuple est-ce que peuple congolais ndenge ba lobaki ndenge yebisa ki biso ba peuple so biso ba peuple congolais ton zimi to lobi moi na mboka tsa mongolo to na yo rocha ndenge ba peta ba yeba proposer au dialogue tout ne pe biso ba peuple est-ce que bolingi ke to ke na dialogue bongo biso to répondre OK président Eli Martin Fayulu Madidi bo kende tout bo kende te ko kende pona sentiment na oté ko kende pona lo ngete président Eli. Vous avez aimé pas le peuple congolais. Mais ceux qui ont créé yango pour le lengue, ceux qui ont créé yango pour le yomoko mitali yomoko. Alors peuple européen c'est au Congo. Quand il y a makila ba peuple congolais là tayo. Quand il y a peuple makila ba peuple congolais o etanga. Yo yebi président. To que nana ba marche. Ti ba boma ba nekoka la na 10e. Et là qu'on a tiré le reste à la biso passe. Moto abelité, moto amakasi, abime si bana na ke marche pour na mboka, na ke marche na pour na mboka, kasi bana baye ba papa zongité, papa komi na mort. Ya Saint-Joseph. Raisonner makambona le soit président Eli Martin Fayulu Madidi. Toi na posé à dialogue té. Adolphe Muzi tu fumu pas. Premier ministre honoraire. Oyebi peuple congolais. Nini obalinga ko ndenge nini balinga ko ndenge nini bakana makamno na mutema. Otika peuple congolais na nzala. To sala le seul premier ministre à part Lumumba wala biso to bota marate mais ministre ayaka premier ministre ayaka c'est peu sara biso ba congolais et Adolphe Muzitu. Akiti sara dollar. Asala ke ba étudiant ba koma ko futama. Asala ke ba docteur ba futama bien. Asala ke ba soda ba so salaire à likolo. Mais tant on a besoin de bon na dialogue. Tala ndengo ko bebisa crédibilité na pas ba peuple congolais. Tala ndengo ko luko bungisa ba peuple congolais makambo ba nango na motu pa na yo. Alors bon ndima na loyengete. Boke de dialogue na loyengete. Totika na 2 mois pour na maponami. To kende ko so ba carte d'électeur pour te baki une photo voter na 2023. Ba yobe na bino bo banga maponami. Mais bo la kisi peuple congolais que to so banga maponami te. To boyi maponami to lobi eza maponami mabe kasi ba lobi bo so banga maponami. Bo ntimi bo ko pesa ba $100,000 na bino pour que boke na maponami. Alors cette fois-ci to boyi dialogue. Et Moïse Katumbi
boyoka batu boyoka ba peuple boza na souci ya peuple botala peuple o bimisa bango na marche tuti ko kenda bino marche to zaka na komina ngaba o mona nde ba beta batu nde ba manipuler batu na miso na biso. Président Moïse, au moins à coup tu n'es pas baso bousculer, baso ta la coup tu que non, aux hommes politiques, baso ta la coup tu que non, aux motomoko yebani, mais baso tsindika yo, tio que na luko o glisser, au quoi na terrasse côté maman na babande côté ka, biso to yeba kambona nyoso. Mais tant que vous avez des dialogues, intérêt à biso peuple congolais aux alani, bon et biso, nous ne préparer bon mais le peuple congolais tant beaucoup le qui na dialogue. Alors, tu boy dialogue dans la République démocratique du Congo, il faut m'apprendre ça là-bas. On a gagné à diriger en 2024. Tu boy dialogue. Merci peuple congolais. Yom tozu occasion, yakola na mosakoli, kabu ya na mokolo lelo. Je dis na pour éveiller conscience na peuple congolais. Bona mai o etali makambo dialogue. Na yeko yebisa ba leader na biso opposition, to boy dialogue. Biso ba peuple o to landa bino. Biso ba peuple o to na sima na bino, biso to boy dialogue. Pas de dialogue dans la République démocratique du Congo. Alors, yo mouton qu'on soit occasion ya kolanda ngai. Benganga na plus 243. 97 36 12 489. Plus 200 43 97 36 12 489. Yo pe mouton olingi. Ba leader na biso ba ki na dialogue. Commenter na émission à lelo. Nde na mona ki bote ko commenter na monsieur ou te koleka. Yo pa muto boy dialogue état que vrai congolais vrai patriote commenter pe na émission à lelo. Yo pa muto olingo benga mosakoli pour encourager na makambo belé. Benga nga na numéro on a PC parce que benga nga te pour intimider ngai pour toi ba congolais. Congo eza ya moto te, Congo eza ya biso nyonso. Buka lopango Congo eza na maboko ya moto te. Congo eza ya ba congolais ba vrai congolais. Soto moni mabe photo luba. Alors merci beaucoup Nabino, obo pesa kinga litoi, pe bo pesa kitana bino ya koyoka, mwana na bino leki na bino ndeko na bino, kabu ya lompuisa musakoli. Nga na bino tukutena mikolo ezali koya. Bye.